Capage TV. Tu moi polémique, par exemple, pour la chemise, l'héritier, ouais. Pour profil, non mais. Et ça magasin, Naya Fabregas, Naya Fali. Mais naya habité. Donc balobaki na bino que ceux qui confient à la chemise, ils interdit batwa la tangote. C'est ça. On est comme un challenge. Naya habité, héritier sali challenge, héritier qui dans sala bacha na ndenge na e. Pour héritier pas que dans sala pe bacha na ba boutique. Bilamba, ils n'ont jamais interdit. Na muta kota ligala somba ilamba. Kwani maneke balata maneke pa batba somba balata. Voilà. Oui. So que za cher moni ko somba ngote risiko teka lupango. Tika melambu mekoki na mungongo na yo. Patron Abedachou. Liko finambata ezokende na mbala moko. Abedachou de mona jet li. Wani izi likolo. Non. Mais ngana moni ba déclaration mo ka Abedachou et moi zolo ba neto abundaki na été. Ezaki on dit pas que ça bosoa. Et puis kombo bazotanga wana ya famille ya mokonza mboka. Abedachou mo va réclamer on a publication mo lelo na tongo kezaki nango azaki wana te. Déjà on va ba on bamba mutu eloko. En tout cas. Qui ça sota ba bamba ko la braza. Le grand-père est Bosiana. Vite avec Ferrego la Jésus l'union se parle sourire. Si. Olingo yo na pesa yo kiamboti andimaki te koki kozala bongo. Bosiana le grand Mayas. Android. Fit avec Ferrego la dédié na Jean-David Kiamboti koki kozala la plateforme et tout. Déjà. Qui toque comme Bossepela, Nengue Mélodie qui toque, donc, ok. Bienvenue dans Capage Télévision. Cynthia Capage est là, votre présentatrice préférée. On a préféré mais bino ne veut pas préférer. Merci en tout cas nana mbutele les mbutele l'autre bandi pena lundi pena lelo pena to bandi pena na bino po na bisi mbuta ya kananu mbuta likasu ya kananu banalize za makambo eza ya kananu to bandango 10h na fraîcheur. En tout cas bienvenue mbuta. Merci. Semaine est là moi. Merci. Na pamboli semaine na yo. Merci, bon début de semaine à tout le monde. Bon début de semaine à toutes nos familles. Oui. Internautes au Bazali Banda partout dans Moka, à l'extérieur, 4 coins du monde. Ngakutu na okende tout droit na bon début de semaine. Au mystérieux Régis Mbanza. Hey! La force tranquille de Toronto. Si vous êtes fanatique, vous êtes fanatique, non, vous êtes 1000%. Ils ont dit maman, ma pépé. Tika boy. Ma pépé. Oh. Il y a ma pépé. Net pena fanatique, non, pena na émission, pena qui a roulé la dose. Ma pépé. Tika boy. Maman a Régis Mbanza. Comme on est maman Paul Louise. Mais batoumine ba yebele na nga ma pépé. OK. En tout cas, yé pena so atali yote. Atali nga uti Montréal azongi Toronto. Azongi mbangu ga pa otala ko kota zalaki. Mo talo ne kra munene ko ezate. OK. Ma pépé, je t'aime beaucoup maman. Maman, je t'aime beaucoup. Toi non ya Toronto wana en tout cas dans mon nom. Donc para bango. Para bango tout est possible. Vraiment non ya. Non ya wana maman pépé na mon nom vraiment en tout cas, c'est bien. Un bon début de semaine. Ouais. Donc le mystérieux, le puissant, mon ami. Vraiment. En tout cas, merci à toi. Hein. Donc, Cynthia bien toujours comme d'habitude. Ah, na okanga. Ouais, Gobert, on a marche. Té, si quoi, on a on dirait qu'il y a qui peut nous madesu. Na badi. Proposition de faire une vidéo. Na invité, hein? Voilà photo tout na mère. Non, là, ça a couvre-fête. Ah. Ça a couvre-fête côté l'Iguala. Ah. Yango wana. Oui, vite nous parle à la personne à Bota. Franchement. Donc, là, il côté l'Iguala, là, ah. Dans l'ongo sur l'Iguala, là, là, tout bandé là, sur marche. Mais Joe mais là qui paie mais pourtant il y a mis fond là. Na kamo Joe, nga kuna na mela paie moi. Oh, ya solo. Na ebiso que Joe vraiment bo ndé to bangela ka eh. Lem o ozona remorquage.
aza makasi. C'est vrai. Souffle en sarate. C'est vrai. Donc lingwala makolo lingwala tchachi magasin de la maille. Je te jure 4 heures de temps, 3 heures de temps dans nzela. Ngala katanya singa te. Bravo. Mais Joe siko dimanche prochain nga il faut pas na zanga. Yo katana na ba mbuta okufa. Ngala beta makolo banda delvote atene de la gomme. Tika boy. Oh, c'est que peut challenger. T'es en tout cas photo meka. Dimanche. Dimanche. Nga piéton car. Dimanche en tout cas tu as une image wana. Major est motivé par ser na biso belé. Ba mona ke mangeto sala makasa anana mais il faut pe nzoto pe et sala monete tibomi na ka passe donner dans un entretien nzoto. Moi ma futa moi ni dans tous on vidéo. Bon dimanche à Chancel Mbemba. Bravo. Dans ma fan tout, il y a un tapage télévision. En tout cas, moi je vais marcher. Ma vie qui te commande à tenir à ceinture. Ma vie marche, ça va. Tu dis kapinga. Tu as quitté les boumou. Mais il y a comme une mannequin. Le mannequin du bon. Mystique. Pour la première fois. Quand il l'a vu, il y a place pour la carte. Il y a la carte. On a tout à fait. Il mange aussi pour la femme. Il y a la carte. Bambimbi du bazar. Bambi tiri. Papa télévision, je suis en train de marcher. Merci en tout cas Mbouta nga vraiment na marché qui ba mère tabo tu na solution à makasi ezara wana na bdo ouais pour kimi sapena donc ezo kimi so mona pena mu Congo ezo dressame yango mo donc moi ma kolo ezo zonga te nde to tambola po surtout na volant so za na volant ye kola pena ata ba semaine ata mukolo moko au sali vraiment marche wana vraiment et ça là vraiment tokos Mbouta likaso o mona mwana na o bazemisi pa papa na bango oh, sorcellerie à niveau. Non, Sinta. Écoute, donc, à part non, la sorcellerie. Bateau, bazar na ba loi na kala ke biloko ba pendre yo to ba exécuter yo bazar na ba na raison. Ya rosakanate. Moi na non propre. Vraiment. Moi na non propre. Pour au moni kutu ndebso za boye ke ba leki na biso to ba ya na biso to mona ba na ozei na. Vraiment. Sikoyo moi na yo oyo yo boti. Non, na éviter. Bon, en fait, nous avons réalisé la totale image. Totale image, vraiment, vraiment. Vraiment, c'est déplorable. Hein? Cette fille a 12 ans, enceinte par son père biologique. Elle a une grossesse de 4 mois. Je vous laisse voir son papa biologique. Il sera là incessamment. Commandant, amène-moi ce papa-là. Yo. Allez. Ne tape pas. Regarde ici, monsieur, quitte là. Son papa est là. Le monsieur qui a enceinte sa femme et sa fille de 12 ans d'âge. La fille est là. Dada, passez là-bas. Où est-ce que toi, ça tu vois. Toi, ça tu vois. C'est ok, baba. Impossible. Incroyable. Ce monsieur mérite la prison. Et la pendaison en plus. Vraiment, c'est grave.
tala siko image ya bongo mwana ya mokie innocente aoyeba te oloba nao nini mwana 12 ans il faut vraiment contrôler hein na bandako faut babiloko ya bongo mingi baprise ya bongo bamenga babeta yango bamere oyo bayaka na bana na mabala oyebi opena mwana bapere ebele basala yango mwana ya mwasi yango bamama il faut dialogue ezalaka na bana ya basi il faut vraiment dialogue ezalaka mingi ezalaka vraiment très important na bana mwana pas kolia ko mafuta ils ont répondre mais ils ont répondre pour na yo ah c'est ça pour na yo te ils ont répondre pour na ba orge ba orge mais oui comme que père et moi à côté sur la G non franchement c'est vraiment c'est humiliant oui ba famille africaine mingi bana ya basi basolana ba mama te ba banga mingi ba mama za na limite ya solana bana basi or que ça très important ko za ka te mwana banda ko bima to mwana yekola o ba période il faut vraiment dialoguer avec des enfants et ça vraiment très important ba éducation mingi ba basi bazora toujours na libanda ngai na pesi papa na mombo te à Paris asinga Cynthia na moni mwana na menga abrégé car abisiko na osande na bité somba boy som amoni mwana José Menga voilà na bité vandisa mwana solola na ye yebisa ye ke moni ndongo komi boy il faut ko banga mibali nyonso na poso ko zala bango ba ko sente etika la betata jemo boy etika la mwana ando banga beta no mwana ndika bwe na plan libanda basokole cerveau na classe ba yebisa ke bakosi ko baninga nde ba melisaka so yo ya obike ton anatanga betinga mbatata wa obika na okango gume yo wangape obetinga mbata kwa ni na fundo pa mabiso bilenga lisola libanda yango na mona e comme ça bana au-delà ouais papa ko telemela mama ko telemela mais masolo mona yo waka libanda portail peselengi déjà peselengi mo bo donc les phénomènes mo ko bloquer ngote neti ngape na bando te yanga chaque jour etangi mona mbala tanga trop mais bakanga ata ba 39 fois na simandako so bazo yana ngaka bato bazo ganga comme na niveau mo so bazo yana ngaka bato bazo ganga to kangi to kangi ngona mama bi wana na ni j'aime na ebi déjà botika na bino kutu bo yane kutu ate boke no bete kuna bino na bino ba ya quartier do bakanga telema so bakanga nini oh remontage ngaka basimandako de deux prof nango ngaka trop na betela lisolo te yeno na parler na biso donc ezaka toiture caché na zo pena kiti ya likolo moko ebukana na tiango pena na coin na sima na toiture grand frère likolo te lokola ba voisin na biso douche na bango ezaki juste na tie wana ezanga batolo moni bakikoso te ezanga batolo konga na tiaka kiti wana Régis Mbanza yebi makambo tana cha nga chance kuna kosa ndi na otanga ponga mwana littéraire période bayebi kaka mwana aza mayele 3 mataka likolo kuna akina otanga nzo ngana kina na surveiller et pas baduda sera moni duda limbisanga se legala sera moni ka être féminin mo bazui cantine yo boké bandi direction ngape na zui kaira mati olena tanga na gapo ça aussi ça eza bon mwana eza makambo jour bakanga ba mère onde ba petite sœur ba fani na Luanda fani yo aleki na nga batimbisa mère onde batimbisa mère soit maternité soldat américain do mère mata malembe pendant que nga na zabo na che livre na che kaibo non na we are no livre en latin we are no supplementos pendant que nga na che bo na otala na livre ya lio we are no evandi boy na zo suka na mbata na kongelela obiga la tourner vers mes mères o lo badini o ki ma vendeni o beta ploche de ça non et ça va vous obéler to rectifier mais et c'est ça là c'est trop tard vraiment mais net mamba kabo et que moi na yo en tout cas non mabe makasi c'est trop vraiment au tali pe vidéo mo ya maman contre moi ni mobali en tout cas mamba makambo ni ka vraiment kini makambo yango danene de queen tango benga nga mbuta kisasa ba sango ndenge nini na yela koka ba 40 ba 50 ba sango c'est ça aucune actualité zo botama tous les jours ozo bato okima ndenge nini total non total vidéo wana et puis tozonga sima mbote papa koma nanga mama Lutiku Madeleine ma batu balando partout dossier ni boza nango awa dossier toza nango awa mwana nanga partout
azolinga botola lopango mobali nanga tikinga na kati ya lopango wana papa na bango afundi nga mbala mine alongi te tribele akataki likambo nakamwe lelo osuwa ekokangisa ngai awa ekofunda ngai awa papa azali na bana ebele to abotaka ye moko papa nabotaki bango 12 misato bakufi batikali 9 yaza 40e yaza 2e mikanda lupango eza pana ezali pana nga moko o tomoni eza mikanda lupango to asala ngo ye moko de faux OK wapi Nangola mwana mwasi azali yesu ko likanisime ezani mpona lupango yalo aboto la biso asali mikanda na ye aboto la biso lupango mama na telengana lelo ko mobali nanga tikeli ngai nemse bakonzi bakangela ngai patu ko lopango ezali ya mobali na ngai ngana kotela na te atika kinga wana akufaki wana atika kingai na za veve nakala muta kusunga ngate ye pasa kala lupango azala kati bebe pa vanda kate azala vanda kate yete azala ke yebani te ayanga nena sala crime boy yeba ata binomo vraiment koma na Gloria Lusala yekoza mwana mama na za mwana suka ya famille Lusala OK ya patu ya na bino azolinga nini juste yaya na biso ya patu azana beso aboto la biso un quart à lupango oyo papa na biso atika mwasa liboso eza mama na biso deuxième mwasi aboti mwana moko troisième mwasi aboti bana misatu tozana bandeko na ba mama mususu parce ezo sala biso yaya abota mina libumu na biso azo détourner Comment un maman yemoko. Yemoko mina biso. 12 yaza deuxième. Maman za moi ça liboso. Yaza deuxième ina libuma mama. Ngala za 12e. Siko ele to sa biso passa to détourner lupangu oyo papa tiki. Asali mikanda. Il cherche des faux. To sambi na edeza yango to sambi na ye. Makambuse kata na mama alonga. Lelo soki molimo ni nesuye. Longe eko kangisa leki oya ndiye auta kangola azalaki alobi shuna mobimba azali ko leki ndiye est-ce que akobima libanda azosuba azobela ya patoza na kati ya na biso oya asali makambo oyo azana kati mali afa mona ye awa ya patoza awa azala nini pona ye l'état doit soigner biso kutu tozala besoin l'état doit soigner ye partout okenda sito longa azana likambu mako koloba te ya besie mutu akangisaki ye mali afamo na biso nyonso tozabana libota moko papa moko mama moko mais deuxième na biso tosala biso boye mutu akangisaki ye bonjour monsieur bonjour monsieur Blaise Lusala papa Blaise baibisika olala awa na société ya la police pona dossier ni za dossier ya lupango ya papa na biso dossier parcellaire grand frère nango alandinga oyo nga nalandi tango papa kufi ye rapide ayokani na chef à quartier chef ndongala aide ye basali ba faux document et ba vrai document alaki asali sa faux document abandi otambusa mama na ngai makero chef ndongala za na quartier 13 awa a complicité na grand frère nanga ba omona esima na on porter ba plainte de usage de faux ba omona ba OK alors grand frère nanga a seba usage de faux atambusi mama pendant 3 ans na ba tribunal na ba parquet maman abotiye maman longier na ba dossier grand frère propre maman longier na ba dossier sibiti malobika na tongo na moni ayeko kosa susu awa papa ja uta déjà awa liboso loka ba changer groupe mususu ayaka liboso awa batako ba longwa changer groupe mususu ayemba ngayeko kosa ba dossier na meka ba yeko kanganga lobi na respect nyoso ya ba gens na yebeti awa na se défendre na expliquer citation mais ba la lisenga te faut dire vrai la police a salé musala na yi tant on expliquer citation ba comprendre que naza innocent ba kitaki ngai vers 18h. Commandant na OPJ bakitenga commandant Gilles akitaki ngai epi nazonga enda ko nalali lelo grand frère nanga tika nga lokwa nalala e baba comprendre na innocent kitaki ngai lelo ya ye yango bakangi ye
na bavoka na ye na bango yango bakangi batie kuna ba confronter biso mbale azaka na usage de fois tambla nango mekola so ba bakangi kimaka adresse fixe ya la raté yango wana awa l'état juillet décision na nini malobani ko lo ba continue otala yo il faut to justice ça musa nango bata ba usage de faux abandi ko kosa notaire mama ko si bukana lupango wana do ba ko jino ya li la sam bobo sa bukana lupango ya fone ebe ya Boya mikanda, boka mikanda. Mama yo mama veve. Naza mama veve. Obongo yel chef nonga la wana za kawapi. Na 13 kaka waza. Basala mikanda wana na chef du quartier. Na chef de quartier, ba mi balé. Voilà ça mikanda original na ya. Original ngoyo. Original ngoyo. Oyo kolo lupango pena ninga pesa ki mutasombi bokishino yango oyo kolo nango kala komone madia go bokishino yango oyo acte de vente yango oyo benga maître Christian Zawa benga téléphone acte de vente yango oyo yeba que ça soit acte de vente akosi mutu asalaki akelufa ba document na ebunga na 2008 acte de vente yango oyo ndongo zo mona yewana fiche parcellaire yango oyo na kata fiche parcellaire oyo kombo na nga ya grande sœur na nga mutali boso kombo na ye mutu azo saba kambo oyo mutami bale kombo na ngai mutami sat après ndenge tobotami ige et puis tonandani biso nyonso donc biso nyonso groupe oyo amona de jouer biso azwa lupango na biso ya tata so atike so na passe ya kufi na ye et comme ya ye totanga papa kufi le demi ils ont des forces wapi yango ala tsango aza pa wapi misango yango manda bios OK ils ont vraiment participé mawana ba famille africaine. Et puis ndaku ya mama na bino za teke ya mutu mususu. Papa sombela mama na kombo ya mama ndeza. A falsifier nanu. Yango faut que nano malemi. A falsifier nanu. Voilà. A falsifier nanu. A falsifier nanu. A falsifier nanu. A falsifier. Ekagi. Pressé la vie. Mikanda ya mikanda ya ndako mama kabelo mbelobi sio na ebite la kichoko kumbe biso bote kabelo mako baka mitu kianzi te ndaka franchement en tout cas ba mora la suka la salo do alaxi mère ba on film atala la TV alaxi epenza franchement en tout cas toujours c'est comme ça surtout la qui saboué pour la bon mona peut tirer les sons et vraiment puis tout changer parce que bilo va et ça la quotidiennement na Kinshasa ebele tout ça la peine la police a zuma moment mais ba trancher ga problème les en route et bon on va faire taxi jaune ba kulu na ko boma donc au moins mutu sous chauffeur akenda na taxi amona na lisusu te na biso ba crime moko en tout cas ba konzamboka ba tela biso likambu ya kulu na insécurité na bité ça normal tout anormal ata bande on a besoin nyonso bo utaka poto to bande on a besoin nyonso bo utaka Afrique mutu mo Chypre beta nga ndika mbuta botanga biso bata Chypre te bo bata Chypre bato utaka ba Chypre ba Turquie ba Grèce États-Unis Australie partout ba Canada kota ba Régis Mbanza kuna en tout cas eloko na ko loba soki boye éviter le système de taxi jaune makasi obi e bakisi sunde ndika éviter ça. Donc, ce qu'on loue nous moutouga pendant ce jour, nous loué na. Vraiment, Irlandais Freddy Ndongala kutazo Louis Bakar. Ah. Oui, Irlandais Freddy Ndongala. Bakar est allé vraiment disponible. Si Freddy Ndongala. Oui. A joué tactique des jeunes en ayant appris. N'en ayant appris. Un système à même. Est-ce qu'on bien n'est pas en flat les Irlandais. Aux hommes. Ben oui. Donc, Bobenga Freddy Ndongala. Ta ana kitambo donc réservé. Donc avec mutabengi mbuta yoso bengi kara donc. Mbalamo on a mutabengi kapi ya yo est-ce ngana pesa so ngana pesi yo boye yo yebit. Mabo boto. Yo yebit. Bande musundeza la ke onyoke na mère
Ok, la mère est qui a fait mère, pena, mère chanda. On va passer la wagonte. On va faire un système que, capable chez un dernier, au lieu de zonga boé, ben irlandais banini, tous moi place, tola la lobito, yobika nengeza. Donc irlandais Fredin Donga la baka. Contre bakara rouloué. Yezali. Au foot na séjour no ya location. Ya rosarate et puis kuna courir kendarate groupe moko ya KVR rosarana kututé là là. Ko elenga kisasa lala na flat coureuse opela. Ya rosarate. Limeza rosara. Ya rosarnyoso. Wana pena donc mutu neza poser et puis na ibi ba Fredi Ndonga la bongo. Faut azaka na bakara climatisé. Tono yo bika tono azaka lokola ya like makengo ba voiture ya trop. Siko like makengo na yeba te ba voiture ngo alingo bomba ngona poto pona nini? Ah il faut kitsango ah. Like makengo bilo osala yango po batu bakomi ko éviter. Ya osakanate. Ya osakanate. Bisi peso ko mati oyo bamona okutana 7 batu mo ba laver ma pegate. Bacha nga destination. Encore siko ba ba ke yo mutandika ba yeka. Papa politique ndenge ni. Otala ki procès 100 jours. Somo na ebisa somo. Ouais, Vantir mona Cynthia. Tomate nani nakala tomata bis. Viemo ba mata rapide aya pena vanda na rai. Omoni entre chauffeur na bali boso. Avanda na rai, siko so va na rai bo. Soko telemi. Kwa telema vanda te popa place silagi. Soko ola telema normal. Nyoso na sima na bino. Ola telema normal aya na chouate. Fa telema gunza mapoba tola ka. Siko booking nyonso na simaro ya mama moko boy. Mama ngo siko mungala. Soka jonga utaki fete tanga balendi na tongo. Soka utaki fete libala. Adiaki bilia le moni batwa kena fete ka. Tinzika chaka. Tant kare zo kende ko bi kota limete. To moni ka kota boulevard Lumumba. Kota Lumumba bacha monument. Baba kota mamon lang. Mona ne ba mabule zara. Kare denda bena boum 13 fois. So akangina soupape mais soupape bo kanga. Parce que bimina nega fanfara ki bagis fa. Dégala pas. Mama mongala tali andimité, aliseka mutu. Bota to comme na 7e rite to virer na bondeko wana. Et denda 3 fois siko le temps zo linga tala boye. Soupape fo mo mpede. Mama na linga okufa. Aloba tenga na aloba. Agangi papa sumbaka kati. Ifeka aloba. Batu tu va quitter la bis. Elles ont des dégâts mortels. Ne va toi liga VIP en tout cas boya kana kisasa bo se respecter. Ba se respecter. Kisasa za de lengi na ya sakarate. Préparer des voyages na. To la ndaka si image yango. Tozo image wana et puis tozonga. OK. Le commissariat provincial de la police ville de Kinshasa ne baisse pas les bras dans la lutte contre la criminalité. Plusieurs délinquants et bandits que les Kinois appellent Kuluna sont tombés dans les filets de la police. Les hommes du général Kassongo ont également mis la main sur un réseau de criminels qui a pour cible les conducteurs des taxis. Devant le commissaire provincial, ils sont passés aux aveux. Pour opérer, nous montons un scénario en envoyant quelqu'un chercher un taxi pour amener une personne souffrante à l'hôpital. Dès que le chauffeur vient avec sa voiture pour prendre le client pour la course, nous sautons sur lui, nous le ligotons et l'amenons loin pour l'abandonner quelque part et nous partons avec sa voiture. Nous avons déjà tué 4 chauffeurs. Nous opérons généralement dans la commune de Bandalungwa ou à Kintambo. Notre chef nous appelle, on s'installe dans une terrasse pour prendre quelque chose. Il donne $10 à un de nous qui va chercher un taxi prétextant vouloir emmener peut-être maman à l'hôpital. Et là, nous on vient, on opère. On est équipé de machettes et d'un fil pour ligoter et museler les chauffeurs. L'autorité policière de la capitale appelle les Kinois à la prudence face aux criminels qui changent de méthode. La criminalité sera toujours là et la police fera toujours un effort pour l'endiguer. On fait un effort pour que la population soit calme. Vous devez savoir que les criminels aussi ont des méthodes. Ils sont en train d'étudier nos méthodes pour nous contourner. Nous demandons à la population de faire confiance
dans leur police. La police est à leur service, mais ils doivent être prudents. Vous avez suivi les criminels, ils ont parlé en détail, ils ont dit leur modus operandi. Comment est-ce qu'ils opèrent? C'est pour que la population puisse savoir à l'avenir qu'ils ne puissent plus tomber dans ces pièges-là. Quand on demande un express, il faut prendre ces messieurs-là qui t'amènent sur la route principale. S'il va t'amener ailleurs, non, il faut refuser. Parce que cette bande n'a pas commencé comme ça. Ce sont eux avec leur chef qui droguaient les chauffeurs. Ils ont vu que les chauffeurs sont devenus prudents, ils ne veulent plus se mettre là de boire, de manger. Ils ont changé. En tout cas, tala pena mawa. Te mpaka to fan de la non pena vie sociale na biso to ok. Tala ka dollar et comme na bi ke yo lingano mambo na te na bete bandi mais supporter. Comment 10 dollars et comment na 20 200 francs. Que 20 400. Ndika sous. Dans l'âme soutien le ma paie 25 000. Yo gazenga collé dossier là pas. Tala siko. 2040. Ezalate. 2040, 2100, 2400, 2040. Oui, une flèche, dans l'espace à une semaine. Oui, 2040. Ma trop, hein. Donc 10 dollars. 10 dollars. Le lo yango. Bébé, donc 10 dollars, on a 20 400. Non, c'est trop. Donc 100 dollars, vous en avez 200 000. 200 000. 1000 dollars, 1 million. 200 000 400, 200 000 dons et quelques. 200 040, hein? T'es 200 000 et quelques. 200 000. Oui, 200 040. 200 800. Ah, tu t'y regardes. 200 800. Si vous avez 500 dollars, vous êtes millionnaire. Ouais, millionnaire. Donc, tout le monde a depuis qu'un procès, ça, le système, millionnaire, na millionnaire. Comment millionnaire, il y a la richesse à dollars? Mais oui. Comment qu'il est à peu près Angola? Neti Axel Ntoya, les jeunes millionnaires, les jeunes millionnaires en euros. Ce sont les jeunes milliardaires. Oui, milliardaires au Saranate. Francis m'a vu les millionnaires. Il y a au Saranate. Il y a au Saranate. Tu rectifies qui coûte tu rectifies une vidéo parce que c'est là qui réclamation à Bambanzem ou Pépé Calé. C'est vrai. Obi a interprété que ça vraiment il y a ça sème réclamé au Saranate. Ndiké ngay beta to longola ki yango ya bamboni to sport. OK. Donc dans le système à sport, bato bani bata la bia, ba qu'est-ce qu'on achète na bia chante officielle, ba on a suko acoustique wana. Do acoustique ngo endiminde na chaîne à bia. Voilà, pourquoi nous avons monétisé te. Biso aiza na ba mibeko ebele belé donc mundele ndaza bo ayebi déjà que mbuta likas na sintira page ba la capage TV. So bat ba ke ba zwindi ka o ba ke na place musuzu réclamer faut besoin que ça va droit. Oh mundela aujourd'hui za ko benga ngatu na santé vraiment. Sur la rare anonymat. Vraiment. Tout ça on a makambo ba taxi jaune mbuta. Oko conclure na nini makambo ba taxi. Nga elo on a conclure. Nous on avait place taximen na koyeba te que mutabenge c'est ça. Est-il que bon ceux qui bon eza passe. Ba ba cha ba numéro mais numéro ngo misu ya. Atoche numéro mutango zo ya format client. Zo mata libenge non mutu na bango mo mva na bango pesa bango ba $10. Aye logo la format client. Ndesco en tout cas c'est business na banzoto abato. C'est vraiment nga pona nga ko fallait pas autoriser ba taxi mais ba ata na ba bombe lacrymogène. Te ayeka kata mo gros lingi sarana ba ta. Ata chicote électrique voilà, fouet électrique. Très important. Très important. Vraiment. Bâton électronique, bâton électrique. Très important. Vraiment. On a le Lubumbashi, des confinements, ça va, on va créer. Ça ligne bien. DJ Scotty, les transporteurs, en tout cas, félicitations. Et puis DJ Yes, en tout cas, félicitations à Bino parce que confinement bêta qui est dans le Lubumbashi. Si, et bêta qui. Ça a un système, il y a levier. Donc, vous avez la main, vous avez solo là, sous forme de solo la main, mais là, il va y avoir un système coûte un tel. Ils ont une sonnet de lever. Mais le Lubumbashi, il y a un Sibisaki. Et puis, il y a un Lili à Ramakasi. Donc, les jeunes DJ, les jeunes organisateurs des événements, il y a Katanga, Sangani, ça l'événement où ils ont 1 km à Lubumbashi. Et donc, ça a plaisir. Retrouvailles, ils vont se retrouver. Honorable Dédé Moupass a regretté pourquoi Zalagi a été pour Lubumbashi. Mais le roi Moussa Bengaï a on a fait Sembote na ma Pauline. Donc, moi, je vais des actes. DJ Scotty, vraiment, félicitations. Bilo Raboué. Et ça, la mata, chaque mois, une fois, à la fin du mois, on va faire le salaire. Mais on a vu qu'il y a un événement. Donc,
Bravo quoi, bravo et puis Lubumbashi, je vous aime. Et les cas qui bien en tout cas dans CPL. Merci, na PCP de mon passe à mot de passe. Yeso Koutene ratété. En tout cas. Bazaming avec Claude Tembe. Bazelaté au senga transport. Il faut ça automatique té. Yeso Koutene na muntu faut ça automatique. Pour pas miso ba senga raté. Mais yo mona kati na yo faut ça lora mobala muluba. Bo excuser nga. Mi bala muluba baba luba bazelaté moi ça senga. Maman ko sala soki. Maman ko Janine. Maman ko sala boy. Oui, PDG. Baluba kala ya siko ya ça va to ya kala rande bazara bon. Ba les gars pena na paramètre na yo to de Marco rapela wodo. Te papa ko bazara bongo ba beba nde. Po baluba bazara so za muluba te en tout cas ba beba. Wana za prendre côté la bangote. Et puis serviable na bango ndenge za muta uti azana diamant abengi kekende konae. Bango bazara na prison dirait ba libanais na bendie. Parce que ba baby sande ba comment na culture mobo et troni quinoa et tout ba beba. So kutani vraiment ça. Oh. École ba Clarisse. École ba Clarisse na ebité mutu o contredire nga. Ah oui. Donc bango na moi batabandundwa kala. Neti banane. Tu vas belle mais déjà dès que ba remonka oui wana biso po batabanu na baluba diamante et on ça moi bien yo ebikara na ebite so bino sondeni po bino kalkila mbongo moi ja biso ba yombe siko deux fois tozana ba biso ba mbongo moi ja biso ba yombe na ba Congo nzila machine tozana ba patron pe no mona milliardaire mazana na Congo bien ka kota na Forbes mais ala tane pe ka li papa mona lo ba yé o kabena neti vela so poela bindela papa na ba fiston poela donc yeko talaka mutumbi manalo baraki yombe so amoni so avanda na balcon yoga ambongo mbi undamini donc ngoloba ambongo po ani okanga minga je te jure père ba fiston de yendo poela bindela batu tuba ba Kongo tuba yebi biso zaina ba makaya lezi tozana ba prêtre ba milliardaire ba américain ba sala chez bango nde ba sala chez Oscar Civiwe mais ba lobarate oka sandala tata lega lekiao mbate ya mbenza so mais prêtre osarate suka na baron de Kinkinia sans bruit na ba disco ko yoka bango te ka artiste mboka mutabwaka bango wana batune balele fort artiste mboka mutabwaka mutabwaka na ba yalos PDG ba yalos ma yalos bien paix à son âme yo so yoka vraiment na disque mo à part Montana ka men na défaut babimaka te défaut za champion batakuna yepe konza ba et puis artiste mboka so ba disque artiste mboka ye bango ngape na ba disque na mais c'est comme bena bango wa kabelo bele folo bagiyom eso lo bagiyom beta o kabelo te neti ngoma di vena biso ngoma di babiala ngoma di babiala za na mbongo ebele mais kwa kabelo il faut le ba mnora mbo il faut ya bena o bena adi il faut y aller ça bana mnora mbo oui très précieux ya osarate en tout cas blague pas coûte na pesi mbote na Paul Lumbu bar de fer sans rouille oncle nanga na matadi ye mutu pena ya poela bindela ngoma di babiala donc ngoma di lu yoko de bango pena do bayombe pe deux fois mais ce qu'on m'a bien abiso bayombe ce qu'on izande ce qu'on ya boé loba peut-être ba jeune hein o ba ye do moni so tel pe ba Axel Ntoya ozomona ba Francis Mavim pe do ba jeune mo bayombe ba to côté wana bayombe pureté mais ba to ba nianga ba nini mais baza un peu ouvert. OK. Et comme une siko. OK. Donc vraiment mena kala pardon bika. Ba Kelly Kingston. Kelly Kingston muyombe mais esprit ba luba. OK. Somo. Tokota nanu Kofi Olomide tala ki émission na adoyo c'était bien l'émission. Na tala ki et puis na sepela ki na comique qui t'a vu. On dirait maintenant à côté qui na concept émission et puis à mi fond. Ouais, il était vraiment à l'aise. Ouais, il était vraiment lui-même dans son assiette. Donc na bi ke ba mutuna muta kozwa maloba avait na facette na multifacette. Mais total ande bolamu so elege belé que mabeza muke. Ko mutu to azana na défaut, mutu to pasala ka mabe, asala pe bolamu. To omoni neti na ba vienne ngwana na makambasa omoni bande kona biso ata ba réclamant mais baza bien assis lelo ko ba lega pe pemena vie ba malheureux donc quand même pour na bazala un peu reconnaissant ba tchaka moi frère ata ba bibolo ba bosoro ba nini mais ba parti msupe ezana oya bien ko lobate biso sa analyse to na mambebele to lobate na mambebele so na lobia kasi wana siko ko mbela o ka mbutalika so bundai na kwa mbutalika so bundaki boy mbutalika ezala bena bongo
mais oye pas réclamer ba journaliste pe a bibi so pe tozo chapé ba coup de plus mi pour ba la charaba ma belle ba plateau wana bena à cocité. Mais oui. Voilà cocité. Les journalistes étaient toujours comme ça depuis la nuit du temps. Ba dorlo ta invité te. Parce que yo invité ça rend des sages dans au matière aux répondre. Et ça rend obligatoire. Tu vas choper mundu kité. Yo no yeba. Oh non lo bana oh non voilà. To lobi kunzela moko. Affaire à licho monaki, on pe Suzuki. Ah, nandenge verso to la image à vie. Tout à rendre mo ga lobi nande pe ba kabona Suzuki. Vraiment. Yawe abonimo yawe motema mikisabato. Yawe abonimo yawe mokilezanga na yo. Yawe abonimo yawe tikisabato kolela. Yawe abonimo yawe tupusa supisa satan. Vous êtes bon, intelligent, Yahweh vous a miséricorde. On se plaint archivé, Nambakisa mina partel dans sa ère SOS. Bana tata na bango bazo yemela tata na bango sans intérêt sans profit. Déjà que le chauffeur na yemo sale lito pour aller vendre na été. On dit ma besoin ni greffier, ni chauffeur ni avocat, ni mo mamou to yebi. Biso doka bana na yemo simple bana na yemo. Ça c'est chaud. Oh lobby ezamo oh patron lobby ezamo kilinia muniamu mokili mayebale mokili putu pata. Koluka gauche droite te ka nzambe na. Mende na koma pendant 13 jours nazo kolia te ya mimi. Non mais la gamme moi mais 13 jours pendant rien depuis quand la croisa yo. Vraiment merci na Joe Mystique Mouteba pour na image wana au moins ba image à vite. Interpréter ça va. Opération Logota banana yo pour Paris la Défense Arena oui. Et bandi na Suzuki bateau ba banana Genèse côté Koyemba. Donc je crois na CNN déjà. Pour l'émission à Doyo Arabaki CNN tu es déjà d'office invité. Donc pour na avait fois banda déjà ko ramasser siko bon ramasser c'est trop dit na na langage vraiment je m'excuse beaucoup. Pour na avait fois banda déjà ko sélectionner déjà siko. Donc banana e nyonso baleka pembene o ayebi ke oyo aza vraiment important événement. À ça la liste ta Sandra Gazali moi qui n'est na mona ba o mona David. Et je crois que vous allez déjà bien et puis en matière de préparation parce que événement mon nene on faut préparer même 5-6 mois avant et so tali déjà to kenné déjà. To ke déjà donc déjà karaté moi. To kenné karaté hein. Tu as 6 mois. Là rola muka honuna. Pour jouer déjà zo ke na on a souka. Oui. Donc onanga c'est le moment. C'est le moment vers ça la jama kambola. En tout cas, c'est ça quoi. À ça il bien. Vraiment. Il faut mélanger tout le bon peu ming déjà dans l'émission. Oui, mélange ça va. Mélange ça va. Gababa alobela pe Gababa, abi c'est un cadeau mutaelinga et tout voilà c'est l'équipe dans le déjà. Au moins qui en Africa Radio. Si na monaki, ya on ta loba ne bandeli. Oui. Et na moni pe bato ba moi polémique ba comment publier photo. Pour la chemise héritier ouais. Pour la profil non mais eza magasin na ya Fabregas, na ya Fali. Mais na habité. Donc balobaki na bino ke soki confi à la chemise et interdit bato la tango. C'est ça. On est comme un challenge. Na habité héritier sali challenge te héritier ke na sala ba chana na ndenge na pour héritier pas que na sala pe ba chana na ba boutique. Donc c'est normal les chemises bon tant ba chemise a manga manga et reniaga. Bano ba yana ba 90. Et puis ça alors ça bien. Bano ba sera ba 90 91 92 ba série wenge comme ke poto sikatan ba yaka. Ba chemise ba manga manga no ta la concert à Kester okutango ota la concert à Viva okutango ota la concert ya Evoloko okutango Zaiko ba clip bela Zaiko ba lata ba manga manga mais biso yeba eza Versace donc au moni biloko wana eza na welo te ba ya Willy Caps kutu ya Willy Caps kinkela na beti zonkio mucho pa chelinga libaya voilà mucho pa beti zonkio ozomona ba Willy Caps ba bilamba ezaga jamais interdit na muta kota ligala somba ila mama. Ni maneke balata maneke pa bat ba somba balata. Voilà. Oui. So que za cher moni ko te o somba ngote risiko teka lupango. Tika melambu mekoki na mungongo na yo. Yango la fois passée na to lobake muta mbongo kaka nde asomba ila mana facilité. C'est ça. Ba kofi bana ba mbongo na bango.
Kofi aza na bon na ye, Héritier aza na bon na ye, Fabrigas aza na bon na ye, Fally aza na bon na ye. En plus ça la bien, ça la vraiment le quoi motif à ma puta kin boy. On dirait ouais, et ça la et ça dit bien. Ça dit bien. À tes amis les euros. Bon Fabrigas aza 1000 euros. Ba ba tomboki. Na ba commentaire. Ba warrior ba tika blog wana. Et na ndibite ke ba tomboki. Po ezala ngo eloko kotomboki la wana te. Fally so alinga lata bilamba mutu muso amona ngote. Pe na mona pe place aloba ngote. Aloba nga makambo ka yo Chine bozwa musala, Chine bozwa musala. Mais soki mutu azui courage na mbongo na kepeka na même légal. Azui ka même elamba. En voulant aller na Fally te, tout au contraire, à côté mbongo na magasin na pa mona ki ndebona lata ki. Ah c'est ça, ça est la publicité pas monsieur pas ya osomba. Do batika na mobiloko wana eza ba faux débat o intel lata ki la mande mon intel. O lata ki catch mona na intel. O sala ki bo. Eza un faux débat. Chose na l'art na yo ke. Ata cordonnier ya kin. So ne konzona za na 1000 euros, il a mane za 1000 euros, akusomba na ye. Suka. Voilà. Au mona ki ba image ya Bedachou. Patron à Bedachou. Liko finambata, ezo kende na mbala moko. Bedachou de mona jet li. Non. Mais ngana moni ba déclaration mo ba Bedachou ye mo azolo ba neto abundaki na été. Exactement, on dit pas toi ça et puis kombo bazotanga wana ya famille ya mokonza mboka. A Bedachou mo va réclamer na publication mo lelo na tongo kezaki na ngo azaki wana te. On a bamba mutu loko. En tout cas. Qui ça sota bamba ko la braza. Babeta ndikana. Roga yogera ma roga zolo baranga membuta siko usala ndenge nini. Ngapela tayi na bi presa roga na sala ndenge nini. Mayele silinga. Ngaba bamba ko la braza. Bamba si lelo. Bamba yo. Félix Mazia kutu bamba tambla na bibembe na coffre. Stala niveau. No même ndenge za na pote kuna meme bibemba. Amemaki. Mostre d'amour, article 23. En tout cas, toujours en tout cas, on vous dit là, ouais, on sonne à Yambaye Petit Fally. Ouais, on sonne à Yambaye Petit Fally, ça va, l'émission avec Petit Fally, na yoro, bat la CP nango makasi. Oui, bat la CP l'émission de ça là en tout cas, Petit Fally, Petit on a faut pas aider. Petit on a faut pas aider vraiment. Coutu na moni ouais, razo bengue fils de Boende. Donc bato Fally boza la vexé c'est normal mutu na mutako benga na ndenga kwa za na non na propre de wera benga ke fils de Boende et puis bato belé ba encourager wera à produire moi na comme premier artiste na label na wera son musique wera son lokola moi na zo lila to la ndanga image to la ndango jo et puis tozonga poto to lobela fils Mbot. Mote papa. Bonne santé bien. Santé malam papa ndia maigo. Na moni lelo. OK. Boni à part ça. Bon. À part ya musala kaka ya muziki, ndeka kana epano awa. Ndeka na yo kaka yo autorité papa ndia mawera, moto afulaka mutu nyonso oza muibi kizengi nana boya ta fulaka. Ya tota kizengi bolole akofula okeli monsieur. Est-ce que ba fulaka muibi? Yo fula nyonso yo damo ki esendi ma partout yo ato bili ba yo ita wana te wana fula nyonso nesko na epa igwe mokolo masolo oya fula ka oya pona mutu nyonso na esko epa na e na yo kiseno ndiemo na ya beta na René Lokwa oya beta na kimonga penga pona pe selo na mpa na za na résidence ya ngama we non en fait il se na yo kaka sama na yo Babsenga uta bwene bwende non na uta bwende papa OK uta bwende ba famille baza ti mama na ngaza na muka papa na mama kufa na muka na za famille na kama mungu na siko fait yuli basaloni bon na za pusa kana fulama ningi pe ba tebele ba fulama ndenge ba uta ba mboka ba uta ba fulama pe na za ngi pe relation na pe ko kisama. On a le cas du péco qui s'en a fou la peau. C'est aux musiciens? Oui, Mbaka. Naïmbaka, papa. C'est vrai. Oh là. Naïmbaka. Bandimou. Naïmbaka, Bandimou, Mboka, Bandimou, Fally Popa. Oh, très bien. Bandimou, Mboka, oui, il passe. Mais bon, Bandimou, Mboka, beaucoup la kawera sonne, il gwendiama. Bogaboda babeka toke mono yoga banga andando ye. Bona liaka na bango basira kwa kuva wera sona igwe kemono yoga be
Mabereri samoke na zawonja mamogi roko. Sawa mimi mongwe mbogira rokondwe. Kijasa na yaka kapasi jama wera sone na komaka na kijasa. Bato bakoma kwa seka kwa baka na banjira jama wera sone. Na koma na kijasa. Na zalaka bere roko de. Moza mataka nyeta manga poza kana roko de buka kode ba bekacho. Sawa jama wera. Kemano yoga be. Na koma na kijasa. Loko no samongo. Sawa wera sone. Papa ya baneye e fula go ya fula ka moto nyoso ngama data bloki kadere sika boko ta boko na so wera so na data voilà le petit Fally na sipeli ya mingi na ibiki ko tala ngai en tout cas na lo ka pesa ote mais pour la protection le kola ba déconfiné na chef de l'état Félix Tshisekedi Tshilombo a fait un message pour le peuple congolais mais à l'objet toujours na ba masque ça dit de garder moi distance parce que maladie à Covid-19 ezali la piscine est belée à mourir. Je vais rester pour yo. Tant que je suis on va utiliser mon débit pour changer quoi. Voilà. C'est ça, mais en tout cas courage. Ok. Na pena za pena njimbo toko beta pena avec papa ça la pena. Vous en avez na pena njimbo. Pe toko cha pena la belle pe mo gilipe tani mo gileningani po yo ni sa mo gilipe. Njimbo ni par exemple. Oh minama wo minama totoleye. Minama wo leye mama sana mutema manjaka mario papa njama were yaka otobine ya minama fero were minama wo. Merci en tout cas pour la petit Fally et ça les biso vraiment bien. En tout cas ba fan nyonso ya wera presque. Oui. Ba réclamer que wera tika mwana. Wera bena ya solo bena la fula talati. Après la chance na la fula bena mwana on est ça la biso bien. Otala pêche ngenge. Oui, Shine ngena vie. Shine ngena vie en tout cas fitiri on pe bato ba zela on ya koto yoka ba couleur à Shine na BCBG. Ouais. Et si quoi peut mettre un grand frère na ya cha poa. Donc et au ça la bien parce que deuxième voix vient absolument de la forêt. La voix angélique ya Shine. En tout cas, vous avez le monde en ezalate. Ça la encore bien bon. Et puis que le roi Kulu toué razawana. Ils ont bien structuré. En tout cas, bonne chance dans Nzembo. Il paraît que ça même deux titres. Donc, oui, en tout cas, bonne chance et il est bien. Ouais. Je suis sûr et certain. Na moni Fally na Nino na Kana. Ça déjà clip. Na invité Nzembo on a Nino, tu as Fally et tout. Ils ont l'actualité quoi. Il y a Georges Mbouta Mbouessé depuis Canada. Il y a Georges Mbouta Mbouessé. Na personne Mbouta trop. Ainsi que Pasta Padoum Petit Motoran Djambé Aigle Majeur. Donc, Nzembo, ils ont featuring Fally na Nino, mais Nzembo Fally. Ok. Donc, Liboso, Basalara Nzembo ya Nino, où est commis Siko certifié single de platine. Siko, Batoukou va publier, Nzembo c'est déjà single d'or, bien single de platine avant Koto et Bima. Donc, il y a déjà savoir-faire à Nino, il y a savoir-faire à Fally. Et puis, clip, on va tourner là, ça se voit déjà que c'est du professionnalisme. Donc, et on les a bien. Et, en tout cas, on attend que ça sorte. Parce que déjà, on va passer sur la mounora, on va dire merci en tout cas, Fally. Ils ça vraiment bien. Tout le monde peut Brasito. Toujours Brasito. C'est en anglais ou en français? Donc, petit dans ce cas, congolais gars. Congolais kaka? Yépe, azara net ba Nino, azara net ba nani ba Naza, azara gars net ba K-Black. Ok. Donc, banana biso. Fally peut double Bercy bientôt. Ah oui, donc déjà producteur nae, tant à l'écart déjà na Ika de Yong. Aloba déjà déjà. Aloba déjà que ba programme est belé. Et ça ka double Bercy on a té. Ils ont un programme sur Londres, programme sur Allemagne, ils ont un programme sur la Suisse, ils ont un programme sur le Canada et puis les États-Unis. Ils ont un programme belé en Afrique. Donc en dehors de double Bercy, ils ont un programme sur en France, dans la ville Moussous. Donc le roi m'a maison banda, on peut tarder, annoncer déjà, mais attendez la date d'ici là. Donc on peut sa date d'ici là. Mais déjà, Hôtel Accor Arena, ils ont déjà saisi que double événement Zali. Donc félicitations à Nino, nous avons double Bercy, donc double Hôtel Accor Arena en septembre, et bah billet tout c'est vidé. Sikoyo, Dadju, moi on a besoin de Congo, il y a double Parc des Princes. Des gars. Donc des gars viennent absolument pas à Elibiso
Paris la Défense Arena en février. Et ça l'a bien, et puis il fallait zongi les sous na deux double hôtel Accor Arena donc banani Warriors comme c'est la challenge. Il y a guichet fermé si bon. Et puis au niveau c'est là on est c'est la commune na maboko sango. Donc en tout cas félicitations à l'artiste na biso nyos. Na ba oyo bazo bimisa kalate. Na misusu o ba otela so ba date d'ici là parce que ndenge ma confinement o esili ndenge be venir zuzunga na ba septembre wa na yebi nga na yebi quelques artistes congolais o bazo prédire déjà ba Zénith o bazo prédire déjà ba sala minene ba zali. Écoute donc na kangi bena doa et sala ma rapide ba réserver rapide et puis ba passer nat rapide et ça la clic mon côté. J'ai pené za la batunions. Déjà moi je crois déjà Fabregas peut dire Zénith en 2021. Non, Showbiz Zénith pendant en 2021. Le producteur naé, ils ont déjà acquis hein. OK. Si vous avez pas fixé meilleur moment période mon mais ça n'a pas le bon world. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Fabregas a déjà un studio. Jean-David qui a monté la personne où tu trop vient à que nini moi vacances na bana na Hollande et puis na Belgique. En tout cas na personne monté mon vieux. Et puis nous avons biso na peso salara toujours Android. Je crois que tu as la spot dans la Kapachi TV. Donc on vient à grand-père Bozi na yembi na artiste en mais ça la clip yé moko. Ça la clip yé moko. OK. Donc en tout cas Fabregas ça s'annonce bien du côté de la salle et puis héritier pas à déterminer qu'après sortir album mi ange mi démon déjà tu vas bonga na Zénith. Déjà donc héritier ou na bangela parce que clip na aza clip pena ready hein. On a ce qu'on nzemba héritier parce que ba salaka na nzemba ve ready. OK. Après quand on a sentiment ya studio wana héritier peut attendre mais non mon vieux il faut pas ça le petit titre mon na wata yango ba ça ça ko clip. Ah kitoko hein. Mais Fally Ipupa 45e 45e homme le plus influent d'Afrique. Ouais. Ah, tout le monde va publier. Félicitations alors. C'est bien. Félicitations. Ambassy peut articater, hein, nourrir la page naïe, ça va Ambassy. Bon. Soda. Né toloba ikarake na est victime. Artiste bango tous encourager bango pe bataille la est victime. Si. Bango peut pas fonctionner pour pas ça peut elengi na public. Oui. Ba créer pe monde na bango ça la peut bien. Bazela ka ba warrior. Donc Ambassy pas aux jeunes baninga à télé Papi Kalombo, Junior et puis Nathan. Donc Bandeko, botala ba clip Bandeko na biso, bazo benga hors série, baza 4, ils ont déjà publié, banzembe za kitoko. Donc bino sikonde bosa la devant. Est-ce que tu sais na ba warrior te? Tu sais ce qu'on a ba mélomane, ya bonne musique ya mboka. Si. Donc ba rejoindre avis opso tozana, on ba kota batala. Ba clip on eza elengi banze mona tout 4 eza elengi bakota batala ba savourer bango moto tcha ko commentaire à trotter oko soli na Roger MLT atinde biso actualité papa chéri te non papa chéri bien important toujours dans studio ouais OK toujours dans studio nanu bena balle de match et sili pena comme tel te ils aussi la ndekala te OK ouais. Oui, voilà. Robinho en studio, on dit, hein, ouais, tout le monde a extrait en générique, donc Azo Sala. Et puis, Aza déterminé, c'est bien comme ça. Donc, l'artiste, c'est bien, ça va œuvre Kalata. Et puis, Instagram, ne fonctionnement. Bon, qu'il y a un Instagram, quand des artistes aiment ça, qu'il y a la moukba vie redibo, la moukba comme papa, mais. En tout cas. Et les cambos qui papa, on a des ratés. Les sarami sabi. Mais oui, bon moi parce que na Instagram eza ya mutu te, YouTube eza ya mutu te, eza ya batu nyonso. Nde trésor ba sanga ke mbuta. Trésor ya ba kendi sono na peso ba mbuta. Ne sanga mbuta. Bien ça va. Ne sanga no mbuta. On les exercices à voix te. C'est ça. Les exercices en nzoto to no sa gym. Ezaka misapi na yo. Oui. Ezo mané téléphone. Faut ça trop actif. C'est ça, c'est très important. Quand ça beta vrai homme acoustique. Oui, après la ligne mais tellement on nourrir c'est ça, au moins on va vie Fanny sous et ralentir. Voilà, ah oui, le Longomba sorti sapeur pompier Lelo déjà. Ouais. Lelo déjà. En tout cas, on peut moi tamboula et en tout cas vers ça Willow. Servir biso parce que yango net on a osé la peine. Quand la faire ça so pomper, et ça na making of moko bien de scène. On ça na Kenya.
kutu na koloba trop te to tcha mpeza on a soi musique te. OK. To tcha bien de ça. Na bato baganga mai azo panza. Totala yango. Déjà. Vraiment, tonton Awilo atikaka Instagram te na page. En tout cas. Yebe na général, ya lo avec quadra. Bozana bango wana bo bouger te. Bozana bango wana bo bouger. Ya za premier na coupa Mugabe tandika. Vraiment en tout cas. En tout cas le lobe na joué na Mali. Qui s'assemble c'est récent. Kaka boye le roi gaz fabuleux. Kaka on est que nous connaissons la succès mon réseaux sociaux na émission. Imaginez ça quit bazo social kana nzemba fabulous. Suka na concept. Kaka boye. Akala mungongo na boye. Classe et Sylvie sale pour la dega boye. Ba politicien ko bunda na parlement ga boye. Non, félicitations fabuleuses. Oui, Kabuya a saeli Ndombolino. Ndombolino, tu es musicien. Ndombolino, artiste. Ndombolino, tu comprends? Meliso ya kokitale studio toleka. Baswa gwada ne anyata kaka, il faut zaram Suleiman. Et puis na ambition. Façon azuli ba professionnel na générique wana. Tika boy. Générique en titre nango kutu titre nango tala kutu anga titre nango kutu nini ce soir. Ndombolino Ndombolino ko. Ndombolino parli misanga na sali nan côté. Ndombolino. Ndombolino 12. Et là muki avait compliqué. Dans Ndombolino, il y a un générique de titre dans 12. Alors, il y a mon promo. Et puis, Kabuya, là, qui c'est potentialité. En tout cas, il y a un bien, un moto yoga en couple, non, un moto yoga. C'est ça, et ça la paix, et ça la paix, ça la paix. En tout cas. Vraiment. Ndombolino leader, prouvé bisous. Souka, tu connais ça, Souka. En tout cas, na souka. Paraphrase on a beau vendredi et tout samedi on y a ta sous. Comment ça gamba la mort na semaine ma bé. Bat bazo le nom akasi. Bonga kozonga ezanga problème. Yonde former numéro B ngati. Il y a solo. Les mystérieux, les puissants Régis mama. Lelo ngana mono telinga gwa ouais. Dès nazo beto bandika. Régis Banza, la force tranquille de Toronto. Na PCP ma PP ba mota trop fanatique à Cynthia. Ma PP je t'aime beaucoup. Très belle fille. Azo pour la na kala ba voiture ba pine si là la quartier Régis. Et puis Axel Toy les jeunes millionnaires. Les jeunes millionnaires, le seul Congolais tout le monde dans le magazine Forbes. Frassim Mvimpi, ba relation. Oui. Sur mota trop. Adam Nene de Queen of California. Clarisse Tanga Muyembi maman EVS Bell, Motema Gilenga Ntebe. Souka Taylor Van Damme. Oyebi pena. Sandrine Boulukou, maman la maman de Rose à la star et de Nice Superstar, toujours la vidéo zoya sika. Na YouTube bato azo ta la diaspora zo CP là. Olingi pe o s'abonner au Kegana et Nice Superstar o s'abonner. Jean-David Kiambota en mode vacances na bana. Hollande depuis Belgique. Willy Mandala Yakuza 3500 esprits. Les Siciliens. Virabiso Mukonza ferme la sémence. Asa Uliambo on avec posé na Kenya. Ya Willy Mandala na piso mambota trop. Arnold Boulukou Congolais progresse. Félicitations à dans tout ce que tu fais. Pour encourager Mboka, Marambele Belé donc Congolais progresse. Padoum Petit Motoran Djambé, Aigle Majeur. Georges Moutambo, c'est depuis Canada, na piso mambota trop. Au sommet du mont Kilimanjaro, j'ai sali Oscar Civil, l'homme qui prête aux Américains. Pito Luka, les millionnaires, Motema, Maïren, il lâche Luka, sportif, self-défense. Pito Luka, millionnaire à Mouyombe, mais à l'esprit, ma vie, la karaté, Mtsusu Dingoma, Yakabaganaï. Et puis, Roger Mata, 10 ans du pouvoir, la personne m'a montré trop, Kelly Kondiston pour finir, oncle Paul Lumbu. De Guzman, allons à la liste. De Guzman, Apocalypse. Cousin, non. Apocalypse. Na tunika, ba kombo na karanga de Guzman, Apocalypse, bella. Il est États-Unis.
nani susu bosa di moko ya fait d'ici kaya musha forti club à Cape Town na peso mamuta trop kaya musha en tout cas nani bosa mais na rappelo elelo na beda ko mona na kaya te nani susu ya José Mulumba le boga motema ngabeni te wana na bosa ya José Mulumba le boga de Birmingham motema bébé te vraiment wana bo umela mtali boso pena vraiment donc na éviter vraiment donc ba matos so ya la ordinateur yoga joal rappeler déjà les gars qui déjà Axel tenanga na baki site na baki Freddy Ndongala Francis déjà tenanga na baki c'est le sco Freddy Ndongala Freddy Ndongala pas côté déjà kolo ba flat na ba car tala ba ouais bako bigo sekanga mabe Mbutalika, je vais annoncer déjà mon film. Bientôt là, Mbuta pas refigurer. Bon, moi, on a pas ça ma bokete. Tu bois pas ma bokete. Théâtre Mbuta, mais théâtre c'est comme Mbuta, ce qu'on a scène pena, bana ina, tout. Boké ko s'abonner, bon, tout le monde est capable TV. Tu peux sur un tu peux sur un Joe Mystique Muteba. Et comme ici, il y a 243. Donc, s'il y a 243, ok, qu'on s'abonne. Pour tout ça, on a des chaînes, on a besoin d'embrayer. S'il y a 243, on a producteur. Mais c'est ça qu'on film, on produire. Donc, bientôt, il y a déjà, on a capable actrice. On a slimé, pas battre. On a slimé pour nous côté dans le monde. Il y a Nollywood ou un autre. Bacha après battre, mais peut se faire tout bandangwa. Je vais regarder dans film maintenant. Mbutalika soit sans eau lugar. T'es yo papa nanga. Nanenga ya film. Ma fille. D'abord, c'est déjà massivement qu'on s'abonne pour. Tu fais une semaine au moment où on a temps. 10 ans déjà, et voilà que tu es raté. Comment tu as déjà eu mal, non? Là, journaliste doit recruter. Et vous, une mission au Sandé. Ah. Eh, Moussou, dans un système Aero News. Système Aero News, ça la musicien. Mouta, tu n'as pas ça, on a plus. On a fait ça dans le barreau derrière la caméra. En tout cas, merci Mouta. Merci. Ça a été. Bon, vous avez une mission sous carte postale pour visiter Mboka. Qui tourne à visiter. Internet, si on Mbutalika sur Christophe Colombe, Diego Kao, Bomona, Mboka, Tanzanie, Mboka, Mona, Zambie, Mboka, Mona, Burkina Faso, Mboka, Mona, Mboka, Petit Fali, na Keguna. En tout cas, Régis Mbamza, merci pour le soutien, pour l'idée, on a carte postale. De ton salon, il y a les bosses au banana, matadi. De bana matadi nyos bozela oui wana fief na fief amuno ya wina ba vingila ba vingila ba ke mona mate mo ki ko wesa lo la ko denda me na obela Gibson butu kombola butu kondo na entraîner ke boyo bisa butu kondo lo entraîner Gibson en tout cas merci on a Paris la Défense Arena. OK ça bien merci en tout cas la union sur balandi biso merci la partenaire tout na ba longue bo réactiver ndenge ezala kaka po biso AP challenge ezala AP makasi ya bo réactiver et ça la biso bien ba pe baza na biso ka elongo toza na bino vraiment ba partenaire Capache TV eza événementiel bata ba fille ya ba mariage déjà ba commis déjà un Mbuta prends ton temps bata ma mariage déjà ba commis déjà ko harcelenga Capache ba réserva qui déjà pour la filmage ba mariage na ba parce que biso toza événementiel bo ebit la chaîne na biso a calendrier to banda ke to filmer événement mariage coutumier religieux to compatiza kapé na bato bazala ba matanga to l'extra pe na Capache télévision parce que ernion sezara fêtité matanga pe ezalaka en tout cas la tanyo surtout komisa nzambe po yenda zali mettre ya temps pe ya circonstance en tout cas comme ça Nzambe ernion son po yenda zali mettre à taper à circonstance merci ba on est balandi biso en tout cas ozana eloko nombo ngo filmer ozana boitoza wana pona nyonso ba porte na biso za grandement ouvert merci na ba obalandi biso merci na ba balingara biso merci tozara ebele tozala po Congo kende liboso to lingana to edane to sungana po Congo matamata merci na ba on soit s'abonner ba abonner na ngana lobela ba on soute parce que bato batala plus Capache TV eza bato mingi baza abonner te pose l'acception d'ordinateur donc likama ba abonner to lobela on soute nzambe mo rapé sa ti place au pesa mais bato balingara biso peut-être ba yeba ndenge ni ya ko s'abonner te merci na Paris parce que 60% ya Paris au batala Capache télévision eza tsaka v
13% na Kinshasa déjà c'est que na déjà na maximum ya bato batala nga to ke na Londres kuna to ke pe ba pays mususu to kabola mais Paris vraiment ndemboka nanga mabele nanga pena ne place pena ndenda place na makambo ya la. Merci vraiment d'avoir union sur bazalanga elongo tous à la soudé pour Capage Télévision qui est liboso bo s'abonner massivement na SIA 243 bo matse ba vie kuna et ça la bien parce que kuna ya ma mususu masolo musu pour na l'autre suki wana merci bye à la prochaine au revoir. Capage TV